sortie médiatique héritier et peut-être Balamoko Valère, Naba Konjamboka Batali. Il y a une différence entre héritier et Herveline. Bagage intellectuel. Héritier est très intelligent. Qui? Herveline. Herveline est trop mongoulou. Merci na tule kauka. Merci na batutu ya fali ba papa que héritier. Yo mona que héritier obeta défense arena. Te héritier moto na tembe. Oh. Tomoni. Aboya do buso ba bata mungulu. Ata makamna ye. Tomoni sangwa komi na page na. Tango nani? Mutaki makatu na wakadingi. Tango ana te loko te. Na komi na page na. Et loko pesa la te. Ba te belé ba te héritier yuma. Te héritier kana héritier noko. Héritier manger mais. Héritier ata musique na ye alingi ata na kakina mutu te. Wata. Quand bakangani na minute na ba wario. Wata toka chesta do ana obeta ngo plein. Toka chepe Paris la défense obeta ngo plein. Yaya, na minute no lo babwe. Dacho ekotika la koleka dacha fali. Ezate. Biso batu to créaka na bango conflit wana bakoma loa ba conquérant. Comme tu crées un conflit wana. C'est rien à faire. Oui. Yum tu crées un conflit wana. Oui. Na ayebi que tu crées un conflit wana. Parce que comme aloa ndemo mais bazan ndenge moko te. Bon grâce ta poto. Poto mapa. Bana loko kala te na minute jeda mabe. Landa bango. Bana loko kala te na minute. Au moins, il faut satisfaire ma famille. Il faut que tu date de temps de France. Tu comprends tes frères à zoomer puis sur les sous à Kenya sous Grèce pour l'anda trésor Congo. À quel endroit moi qui n'ai pas? Moi c'est n'antical ici là. T 4 x 4. 4 x 4. Trésor Ngongolo. Petit trésor qui dengue mon élongité le roi mongol. Matoi paka paka loa kae cartonné. Tu wana ba memie poto parallèle, ba poto passe ya ba Grèce. Obina minute ya na tolesien. Ya parallèle. Ba memie po finga musée gindi. Pecha ba bengana no kete ana problème à déjeuner. Mais à l'heure déjeuner. À coller au McDo. Te à toi na ripe na vient à déjeuner. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service, une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, merci à vous. Être sur nos antennes www.africa Elengi Télévision, le votre garçon vitaminé, Benji Benzema. Et ça rend extrêmement bon quand je sais que le chantier s'accueille derrière la caméra pour être. Il est comme il a bien énormément la bandako. Na pesi bino mbote ceux qui na tongo ceux qui na pourquoi bonsoir na bino parce que après l'appui fait le bon temps à Mbula na Kinshasa et Betty bisosko maramba bien parce que tous pas présent Mosé Kindingo avec lui on va parler de tout sauf rien. Alors soyez vraiment connectés scotchés ici à l'Afrique Elengi Télévision. Votre humble serviteur Benji Benzema on a déplacé à Pambaté, on a déplacé ce que vous en avez besoin de matière. C'est parce que dans la maréchal et surveiller ça. Mon colo restaurant Yolo Ezo, merci à toi. Na confiance marquée sur Pesarabana Dallas été. Bah c'est la énormément bien dans restaurant mon néné Oeza Yolo Ezo, merci na yo maréchal et surveiller ça. Mon colo restaurant Yolo Ezo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Na Côte d'Amboka ya Willy Mosheni Sungaba na Congo Fondation. Merci faire ça pour Banamboka. Pour yo banda ko sunga kati le mon vie na pesi mbote pas ça la biso na pesi ba yetu balenga la biso mbote botika na pesa Rodrigue Matende ye abala Aziz Alokusa prix Nobel de la joie na pesi énormément mbote pas ça la biso mbote na e voilà na mona Junior Malaïsa le mystérieux mon vie na pesi énormément mbote na bokasi ya Richard sana okotsa da présent nga lelo na jisu ba ya mamoto parce que présent ça toujours frais dans le film. Na évité le côté ba Jackie ba nini. Président vous bonjour. Ouais, Benzema. Boni santé, boni makambo, ezo kinendenge nini. Vous avez frais pour ya. Mikolo bazo sur la vidéo na mi qu'il y a kala. Pour qu'il n'a pas tout kala. Ouais, na minute ba tu da ba ebike ba moni ba ya mamoto. Et da ba prise ba mettre Ichiman. Ba prise ya koko à trois petits ninja. Donc oza damage kangama boye. Donc il y a ba préparation. Il y a Stade de France. C'est ba ya mamoto. Oh, c'est pas donner n'importe qui. Oh, il va mettre. Mais vous avez frère. Un président ça ndé nous a frère. Un bateau belé bakanisa ke musée Kindingu. À perdre. Okosila batela ba semaine bozele kaka 2 semaines wa okende bango ba eshi osila secret dans l'online osila te depuis ba obike bamando tengelo misabi bozela kaka yo mona na tie sokoya usanga tie sokoya ba Gabriel ba Michael ba Raphaël, ba Ariel, tous les sortes d'anges, bah y en a Jésus-Christ. Yo Zakaka. Nakaka. Donc celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Saka choupé. Saka. Maman Mabota. On se boti sa basi. On se comprend. On passe au temps là qui batu baza ba tentira bien neti nga mona nga toujours tentira bien frère banini boyena Takashu donc kolia bien na vivre na nga bien na kini kini akaliswa maman na suka na kalisi so yebi obeta bale te quoi t'inquiète ya mabe eloko nyonso ya mabe mais vous avez frère de garder teinture na yo garder poids na yo poids na nga toujours par la grâce de Dieu. Et bien, il ma prière. Mais pas ma prière. Président Boni type na biso ebima ki Gigo la landa bango. Et on a dit que se comporter ndeni. Est-ce que ba retomber dans ngoizoya? Parce que tout le monde a ses sacs, tout le monde a qui ba place c'est boyé, tout le monde a qui est-ce que ba retomber dans ngo ya Gigo la landa bango. Et ça? Ouais, chanson les plus demandées de la terre. Chanson du moment. Donc il va retomber dans le zalaki na kendaki na sesak do monaki nga za kwa invitation to lubakawa. Biso bato to zalaka logique. So déjà ba invité yo. Mais bon kanganga na des autres té. So yo tikela nga provocation, invitation. Oui, je serai là.
pour nous défendre dans un avocat Moussa Kindingu Gigola et Tanan. Non, Gigola c'est un ami, c'est un frère. To banane kala, to kote evoluanae, to kola, bachik moko, ya se retrouva dans Afrique du Sud, ndenge akenda ko perdre molimo ne kuna. Na emi Gigola mabete. Ouais, toi batunyo. Oui. Gigola nani. Gigola c'était un frère de Hervé Batarine. Non, moi je connais pas Hervé Batarine. Oh! Oui! Toi, tu connais pas Hervé Batarine? Oui, je te connais pas. Toi, tu connais pas Hervé Batarine? Oui! Si? Oh! N'a bien été. Oh, oui, mais. Président. Il est président. Fait Ricola. N'a bien na kombo wana mboka te. Comment on est. Comment on connaît Hervé Batarine? Gola. Batarine Gola. On a comment on a yangwana. On a comment on a yé. Oh, écoute, écoute, na c'est qui atangana na Israël violeur. Na Gauthier Soy. Oh, na yeba zaki kuna. Oh, ye comment on est zaki nani? Nani? Gauthier Soy. Yebe comment on a mboka yangwana. Talaki wana. Peut-être qu'à lobby. Biso to tikali ko pesa yo invitation. To tikali obenga yo te. Mais na pas tout va mettre la gauche sima. Il y a un clic de gens. C'est une clic de gens préparer un coup pour faire noyer Moussa Kindingu à parquet, ciao prison. Vous êtes comme ça. Regarde ça là, on va créer l'embri. Bah créer déjà embri. Mais des grands excellent qui s'est avec beaucoup de respect. Il fait son travail très bien. Ah oui, Moussa Kindingu n'a pas de plainte. Parce que, babi deuxième question, batuninga, vera kita lokola dola, 20, 19. Ah, tu le fais non, hein? C'est quoi le répondre? Baba, olobi na faire, oh, on habite, on olobi faire à repasser. Vous faire respecter qui t'en Na lobi peut faire, déjà fois qu'on fait, n'est dans la chibucho. Et là, bah, déjà fois qu'on fait. N'est dans niacha, on a ma collègue faire, n'a niacha. Vous comprenez? Bah, que Moussa Kindingu n'a pas de problème avec ce sac, ni parquet. Vous comprenez le président Nani? Christian Bossim. Oui, c'est lui qui m'a invité. Ah, mais à fin, il a pris au départ. Oh, fin d'attention, tout le monde est c'est quand tu connais la magamu, tu es là dans Babouzoba. Non? Bindeni a roti kayo, kepa na yo zongi. Baluka qui tout c'est ça qui est interpellé. Pour voir bakanga yo. Pour babi c'est ça qui est à Moukalate, Moussé, boye, c'est ça comme non? Bino tout ça Moukalate ndembiso to abakoji. Moussa Kindingu, yaka. Ok, ipe. Na keipe. Na avocat na yo. Oui, na avocat na maître baby kasonga tumba. Double maître. Abimisa batu na tembe. Yaka misiki, double maître. Yako mami bale. To kuta pena mokonji balobi na nga makambu na miniti onde na aboué. Siko jetande. Bakonji ba comprendre que Moussa Kindingu n'a pas de problème. On se comprend. Njembo est normal, Njembo bat balingi yango. Njembo zo beta na ba boîte, na ba fête, na ba stade. Na ba poto partout, na bangola partout. Njembo ane bimi meilleur générique de l'année. Et beti des génériques. Et beti des génériques. Et beti toki voindi sa toki na nini wana na beti yango. Oh. Siko na ba chanson misusu petali. Watu na yema na ba Paris kuna. Yema on a Paris. Après Stade de France. Na pena featuring Mobo na Aigle. Oui, c'est épisode. Oui, non yema na Aigle. Mais président, en fait, vous en avez un problème. Un problème. Mais batu misu ba ngo créer la ngonde ti ba menace. Batu belé ba comment créer la ngonde ti ba injure. Ngana beti na yembeli mutu te. Te yo fingi na mutu te. Wapi côté na fingi, wapi qualité. Mais ba bio koma ki kombo ya famille ya batu na tombo. Kombo nani? Ya Gigola na. To benga bionique awa ngana yo. Ole ba benga bionique ndoki. Bionique boye. Bionique asepela na yango. Oh bionique asepela bina ngo pe na ndako. La ndako. Gigola bionique abina nango. Ba Gigola po ba biki ezande ko na bango te.
Yo tuko toto mila tango tekeda yo. Mais bakumu yembela ngotina pasteur mukuna. Te wana nga yebi yango te. Omoni chana j'ai ça la matin na renaissance. Bato tout basala bato mabe. Landa bango elanda mututu. Ah. Il a pas l'objet. Nem c'est la chance wana 2027 elanda. Et à tout liagi mutu na 1900 balanda bango. Mais yo landisi besoin bato hein. Maître Mika Mongo na Paris bébé raté maboko. Maître de la loi. Bat garde du Nord attaqué. Autant quoi ba mettre na Paris. Babi vraiment na ba jouer bango nyoso ka. Ba jouer to tchebi obinyo te. Na net na Coupe d'Afrique. Ba joueur belé ba. Na mondial pe ka bo. Oh, mtoko mondial to des communes. Coupe d'Afrique à Kalatote na décembre. Vous l'avez dit roka te. Oui. Roka. Roka lobi tout. Alela mabe na kombo na yo. Roka. Elle est là, le mutu le roi Pakistan. Et dans voilà ton entreprise ma finga. Mais abio chokaye. Ba quoi que roka tchaka date terimo ko na Herveline. Et peut-être que bato Brazil fait ba katita boye ba ya tête. Ba ya kate. Na mona mo amukia ya kabwe kombo ya kana. Bébé Braza. Roga. Atala na ye makamune ya bien na Brazzaville balinga kaita ke leader à Brazzaville. Bio takaye. Na takaye parallèlement. Au vrai mutu le roi Pakistan. Il le soyez ma. Ate na tenga bolimbisi. Osenga pe ko bolimbisi. Na tenga roka bolimbisi ba ya limbisa muze al kamba muzete mais avant de na parler amoni tous les deux Congo batatu na densité. Danse moi bimina 2027 ezo ke na 2026. Oui. Atenya bino ngo babi oh mezo bino danse musée abi oh danse musée da achabui. Roka mabe roka tepena liwabutu oh roka bi ngana tepena ngana dance le rabat mo ba binga bilanga do inenga monela ki imagine ya bien c'est bien la muti baba kamwe belé but mo si vile witness no wana ba bisa dans sama tumboli par exemple te dans sama tumboli na tumboli na oui butu la tibwe eza ngo bweti pechana wa pengela ouais mais c'est pas ça roka ndeni donc ba bengu plein émission hein banga ba benga oh Bak ibaba katran takambi lemba mobimba. Ah bon si bato zo kota te. Te lemba le mobimbe comme la biko boss Ibra. Bak katran. Okokota. Donc roka merci d'émission. On le baki kitoko. Na senga pe bolimbisi olimbisa kingai. Akepeli na dance na ngana autorité ngo bina na. Ah yo. Ope sinyo roka na territoire ya bina dance wana. Atoti nango ya eboye. Atoti nango ya bupanzi. Atapa kei déjà. Rene tete zemba ngo imana veya mazembe lupopo. Uluki ba problème na. E komi na makambo mboka. Landa ye. Et comme il en a. Oh. Batu mbala tuko deka ne koma makati. Ba warriors. Wa ba warriors ba kitana ngo ba landa. Ba warriors ba mitama be. Ba warriors ne ba bi challenge. Te be musique ndingo za. Ba warriors ba spiritual. Na bato maison mère. BCBJ. Bo ba gola ba sepena nango. Wapi. Ba ngoku matanga zonga lisukuna. Matanga zane. Matanga la chikuna yeba te. Oh, ti le bango za na matanga. E boyo yoka bango lisusu. Matanga nde. Benzema. Tanto TV. To beta makambo to kende bien to seka. To beta biso ba kombo batu. D'accord, te ba kombo batu. Mais président, question. Ko ba ko kala bango te to beta kombo na bango pona nini? Makoka tende nini? To ko na biso makoka tende. Mais président, notre question lelo tout le monde qui Daïda Piana. Oui, Daïda Piana. Yana Sorayana Junior Piana. De quoi Abraham Piana, héritier du trône. Les qui a Abraham Piana. Ouais. Tout le monde qui li balana et les qui. Très bien. Très bien. J'avais vu première dame à Talakiwana, maman Denise Nakero. Na mon appel na maman Amida. Donc il a famille mobile Baba Talakiwana. Mais ça fait
Ça fait une discussion qui se fait sur le net pour na makambo o ya libala avant Daïda Bala tout monde qui côté ya Ranson tout monde qui Gladingiama Gladingiama oui Bala qui mais malgré tout le monde qui présence il y a maman na biso Mamida mais tout le monde qui absence ya JB Piana na côté ya JB Piana pe babali Daïda tout le monde absence ya Ranson. Et là, on est isolé entre les deux. Est-ce que bah yo kana kaka te to eza ba problème to ndeni to ka guerre ya wenja ngo ezongi pour toujours bona te bi ki baza ba camarade malgré tout ndule mais tout le monde ba présence ya wera te tout le monde ya JBT. Et là, on est isolé kana kati. Ouais, guerre wera na JB ko esti la raté. Ah, président. Oh. Il aussi la tene. C'est pas on a guerre on ba ya na bana te. Déjà le rôle haute Mésopotamie na base Mésopotamie. Ya ba guerre mobo ya ba guerre lo donc ya milai. Ah bon. Et tu vas la toujours. Le logime sur la table, ouais rafa la table. Un vrai guerre. Ouais à Bali, JB à Bali. Donc pour te comprendre, ouais à Memi batu poto JB pas nini, à Memi batu ba beta ba fara ba omi ba le guerre na ba wonta la normal et kitati na bana. Koto we Bali si JB pas nini, à Bali si. Mais batu ba ko mitango tende ti guerre mobo ya makati. Bon bah papa bazo ya ti na fete ya bana na bango. Ya. To do moni mapata. We rati. Mapata ya kita? Ayakite. Ayakita. Oh. Bataka famille. Nga ba JB na wera na tawo na kota ngo lisute. Maka ki ya JB na wera. Ay na bunda mo makasi. Na bunda mo makasi. Pena linga ngo pe talaka bata bolingo. Bata bolingo. Mais ba vie ba vivre na bango bia batunde ba linga ba diembela na sima na bango. Eza ba gorine ba jeke bata ndetike oh mobale wera. Moya mwana wera leki ya mwana JB aleki ya wera. Ba kota te bango nyonso ba jamba tikala otala moto mabena mokili te. Oh mobala Daïda za bombo. Ouais na za po. Mutu akana ba shwa na ye. Gladia pone mobala chocolat. Daïda pembe. Quand on dit Gladys akabagu ya papa bango. Bagu mama. Ya bongo ya. Gladys azala bagu ya papa bango. Ndete mona pe Amida. Ba Daïda bagana guto ya mama bango. Ndete papa. Nga ba papa bango papa chéri papa pembe. Nepe nani Gladys affaire guna e. Ndete yo na sakashu. Nenga sakashu na ngai. Nete pe bébé Fati. Alinga baguna nga papa linga pembe. Ba pembe na ba chocolat mobo na linga bango. Donc eza bagu ya papa et koti na bana. Yango monike Gladys akepene na mobali na ye. Daïda pe kuna akepene na una akepene de bana bakomo bala. Elo etalaka bien bana basi foko tangisa bango. Bana batangi babali. Et bana misu bata bakindumba, bana mwana musicien mais akoma chel. Baze belé. Baza. Na mise mikolo. Oh. Mais to moni mwana atangi atali mariage eloko ekoti na famille aza mwana ya félicité. Ya félicité. Ah bon, c'est dit tout bravo pour na bata wele. Mobali ya mwana ya wera Gladys aza pe na bambongo na ye. Oyo pe ya Daïda kuna aza pe na bambongo ezaka ba implique ba papa bango na ba mama bango. Donc ba jaloux botikali. Na comprendre. Donc wenge batiko wera na JB bataka kimte. Wera aza na ba problème. JB pas dans ba problème ba metene ba auto kufa. Donc il faut akoya mariage te jour oyo bakambo ya tanango. Ya ba Papa oui, papa chéri petit ya ki mariage wana po Daïda ba ki papa il faut titera là. Mona ke pa yaki. Il kaki bien. Bino mo bomona ndeke il kaki. To mona ndeke na. Mais na peso information trésor congolais c'est ke poto yo no finga okapi. Note ya
na informé o aza so capitaine na moment to bano dans la Grèce Benji tant moi to bete matolo moka ngata ke porte parole de la te na informé au cas présent que informé nga magamba kitengi wana na ke nango wapi ya me faire memie enfin ngana ke na magamba mwana na musika te na bike petit tete kizengi non ça kizengi petit trésor kizengi mona elongi nete lo wa mongol matoi paka lo wa kai cartonné de panzana lo wa avion papier petit babengana no keta ala problème à déjeuner mais à longue déjeuner à coller au McDo te atona li pe na avion à déjeuner ouais ça à longue hein à longue à longue na petit déjeuner à longue capi petit wana ba memie poto parallèle ba poto passe ya ba Grèce obi na minute oza na toletien obi na talatien otanga Bible mboka ane ya la Grèce pa mapa afima Yesu azande wana ana talatien baolukeleki wakota Paris mobo ya parallèle bamemie po finga ya muzeki ndingu afinga ya muzeki ndingu afinga ya pali pupa c'est ba même pour la bien mi balé la fois oui yango faire donc Israël lukeli lo mo Grèce ils ont Israël tabuki yango ya wala ba poto batu mona na ba théâtre na ba nkela na ba mabidi na ba nani ba Jérémie na ba théâtre tout ba kenda tout douane Air France yi ne Abraham le grand chanteur akenda poto tout Minu Abraham il fallait pour na maman nana ketchup félicitations Abraham félicitations na mon épée Ibrator akenda na stade de France le kayaya on doit comprendre ba potonner yango ba babi bonne arrivée à Paris et là qui est un climat mais tu comprends l'été là il dit que tout le monde qui fait rigolo en entre si ba keboé il y a keboé après tu rentres ça qui fait rigolo ke potopo abimisa biso badate po bana badate Paris la Défense Arena bazo joa banini mais tu comprends te faire azumer biso lisusu akena sur Grèce kolanda trésor Congo ils badate na moti nae nani moti nae moti na tikala ici là te 4x4 ben 4x4 trésor ngongolo yaya na miniti onolo babwe date ekotikala koleka date ya Fally eza te bazanga badate badate wapi Paris la Défense Arena botela Fally déjà betango Paris la Défense Arena betata oyo rataki wana yango ngasongela nani Ferret na tu Fally betango te beta déjà siko otangela ngani kasi fera nga olongola ngo alongola accord Arena pala na bino mama na Stade de France biso batu to créaka na bango conflit wana bakoma loka ba concurrence biso to créaka conflit wana Ferret na Fally oui yum to créaka conflit wana oui na ayebi ke to créaka conflit wana parce que bakoma loka ndemo me batandenge moko te bande mo tetala nga lelo na tetane ketane bamani bango ba Grèce presse yo ça bon Grèce ta poto mapa ya bakota ba parallèle na kenda Paris tongo en 2015 déjà tongo na kota Paris solo na tabo na ngobeta lo 10 ans na poto Toki mara na ngobeta na 10 ans mais na la liti ke boulot na nga lelo de pesinga kombo mokile yebinga e respectanga watu ona ko ke fana na poto na zongi na ngai parce que dana na kombo ozo comprendre bana loko sala te na minute je dans ma be lenda bango bana loko sala te na minute au moins na minute faut satisfaire ba fani na yo il faut ta date de Stade de France et ayi ba Hollande Fally non te ba balingi na makambo siko comparer nini concurrence kai nini esili Fally atongi ndenge azalaki Fally lelo to beti ba Stade de France to ba contrat minene ako aider jeunesse ata ba nini ako produire ba jeune
aomema bajeune bafilme tatu wana miniche sengo banango chaque dimanche bakende osakana na ebale na basule kauka na baboris na ba opéra na omona tutu na edi badiata Cool Media donc taf tout ya fali bana sengo baosakana na ebale bino bokoluka no na Grèce bokotaka bwana retard a poto bokende oluka badate bango da batalaki sold out otokomprendre ni kar wana yo ntango olingo tia date na ouverture ya billet ye déjà to préparé pa beta concert po to batie badate wana na batembe barideau balobaka ekotongela bango baotala mpiaka wata po okende Paris Défense 40 000 personnes. Ah, mais bon, ça m'a bondoté presque. Non. Ah! Wata! Quand on a kangami na minute on a ba wario. Wata toka check stade wana obeta ngo plein. Martyr. Toka chepe Paris la défense obeta ngo plein. Na marketing na tala musala ngani. Na yebisa yo. Na Paris. Bana Paris ba moni muzeki ndingu. Wata otondika Paris la défense. En plus, tu peux hériter, tu as bien parlé. Tu es trop comme Wana. Trop comme la biso place Wana, trop comme Wana. Mais président, Fabi voyage aux paraquelaires, Wana Zoloba, au trésor. Brisé, voyage brisé. 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 Fabi créé problème dans l'orchestre. Il crée pas problème. Le directeur, au barreau, il y a orchestre, il fait rigoler, c'est confié qu'à un trésor au Congo. Makasi, bongo. Et moi, pour un moment, je vais raté. Petit wane loko etali yeke pa ndenga fingi mutaki ndingu afingi fali ya ba memie na ndenga ba Grèce babe coach sebwe ya to ba kangie na telesien na mboka mapa ana fima Yesu bakanga kende wana anga kotela nde wana alingo kotela nde wana esimbi tebeti poto ya omoni ke Herveline pa kenda na ndenga bwe po Herveline pe bwe ba kangaye ana ba dossier ba bimi bibi bwe tu ba nga ba koti ta petit na poto na ndenge ya voiture oya hemorrhoïde na Israël pe ndenge za pempe akimi famille bato aitika yo bebita oya violer mwana bato pempe wana nde bateli plainte Israël pe akimi bosoto na politique etenini ekufi au moins mutade force côté zo mema et de détruire yo monaka héritier atala makambu na ndenge na ye omo tosa makambu na ndenge no landa mutu te oko évoluer so mo muninga obeta makambu ake kitoko betela ye maboko ya yo pe yeba ko soutenir yo tuko yo vi na yo ko baye donc odiembela fali na tout moment le banda kuna yo makambu no ekoma ya moi bien pona kombo afali fallait tika la beta oyo beta na oite mais on ndaka o fallait tala siko to kopara ngo ndeni vo meketo tika ga fallait tala ne makamwa minene président to tika fallait tala makamwa minene fallait tala makamwa de mona na mika bakonji na mika peuple bat bayebi ke to de la ele mobo eya coupe du monde de la musique fallait poupa aigle motema maman na ketchup maman mannequin maman mannequin na biso etubla siko mutu nyonso ayeba te batela mpe fale asala mpiaka bilete kama na place kamini ntione to abwe soldat ezali batonto porno bauma tonto porno muteki makayabu na kati ya Londres papa na suki ya pembe ana bandolo babiloba pour Akima allez mabaku. Oh, moi j'ai tout écrit. Quel écrivain? Tu as écrit quoi? Quoi? Nabilamba na ba rouge ba jeune en kataloga. Il est là à violer. Gauthier so il est mo bakanga kiye. Ozo comprendre. OK tene kufa nango. Po bambiaka OK tene lo ba ya dada mbiaka ba ya dada ngwa bana. On a moi msala faire. Oya bamba faire na parler na bando boko le ko faire talaka te na ndaku na poto. Te ba bien avec moi. Le faire comment foutre là ti. Faire bando la pa batu na poto. Ala la te na hôtel. Le moi kota et ça moi no a créer moi hôtel. Ya dada bomba ye, Berado ndenge moko. Berado.
ndenge moka kabela bilamba ba voiture à danger abetela ngo ba kumba mwana maya remercier tambela écoute balaka banjemo on ba mbiaka poto ba yebi je on ba ke mwana maya ko tala beto koti beto bimi boy to finir boy ah mais il y a dada ingrate te makambo ya dada wana na bango etali bango te ngana yela ngote yo ngana ta porte parole de la république non ba makambo bien to ba wela ki fufu mitali bango to ba wela pe matembela lo etali bango na comprendre mais président Moussa Kinding les sorties médiatiques héritier Watana boyamba ki on ndenge ouais héritier Wata abimi avec ambition avec des bonnes idéologies avec des bonnes idéologies avec des arguments on doit comprendre ma détermination comprendre ba imaginaire à imaginer maloba loba mon télévision c'est ça un leader quand tu sors à la télé il faut bien parler il faut pas créer des bêtises c'est Pélino oui bon donc héritier lobby sortie médiatique héritier et peut-être mbalamoko valeur na ba konjamboka batali il y a une différence entre héritier et Herveline bagage intellectuel héritier est très intelligent qui Herveline Herveline est trop mongulu que héritier tu vois héritier a t'exprimer avec na MT héritier t'exprimer na mutema kofungwama alobi non il faut encourager ndeko azo évoluer na musique azo vendre image ya mboka na biso na ndenge ya bien to ke tengi ba soutenir na gouvernement au moins ndenge muto aboyi ne kolanda ye depuis ba fallait tête ba nani ba féliciter ba jandambu ba tu biso ba kangi mutema mais ba grand artiste ba wera tot ba féliciter ba héritier Wata ba te nyonso ba féliciter ba militaire poto ba Davido ba Rihanna ba Nicki Minaj mutema mpuku mutema lokoto o azo luka ba plateau fallait beta tika azaka na bitumba amona loka te wana bombe kaka ko comparer lelo na lobi ngo na mito batu bito mito créer conflit wana à partir de lelo bombe kaka ko comparer ka lisusu Herveline na falite fallait na tana yete yekuta na niveau héritier te pour héritier le kenan héritier okete table héritier ka lobi nini tade et compliqué ka été yé côté bazo boye bazo ni le ba bagage na entourage ba violeur ba lokoto ba menteur ba mensongère fait rigola les padres wapi hein les padres wapi atala ni trophée ni loko les padres ne akota bino mtondo kota makamwana tu etila yezo monango akomi lo buta yo bela chibe ba chelinga poison muta chelo poison azate lukuta oui batu lukuta depuis kaka fallait acha date de date à Stade de France non live nanga Herveline Chilelo bela ba Papa Verine Papa Verine ba kita bato maboma eta mbri okomi lo ali boma tuke bele mande febele ayeba makambo atala te akomi to tele lo akiol ba ba makambo atala te yo mwana minute fallait yo te joba zaka joba kwa comprendre que joba etili pona ye azoba ni zoba musique nan oh fallait lo baka aloba nan zoba ga zoba nan zoba musique nan zoba la ndaraeti oh le pe na komba fali akoma olingali ya mwa muke fallait tigala olanda ete yo moi que fallait être le guide de la génération de la musique congolaise le numéro 1 de la musique congolaise qui a joué Stade de France depuis Wendo jusqu'à Bébé Chanda Adalarara mwana na bimi mikolo zaka et Tiko mais ce que
Fou de jeudi travers. Fou de jeudi travers. Patel de quel? Motola Nzambe. Mekatubaleka. Motola Nzambe. Glisse porte ouverte. Moke de belé pater. Motola Nzambe. Nakatumbaleka. Nous au collège, auto-école pe fungwami. Koyekola. Mutuka. Aussi na permis mbamo da 3 mètres. Na bi 2 fois te. Mais ba te belé ba réaction héritier tout le monde staff y a fallu pour pas encourager tout le monde directeur et dit a commis na page grande d'esprit tout le monde soulé kauka par Zouzou tout le monde vraiment ba staff a fallu ba sepeli ba te belé musu ba non ba warrior ba sadi ba challenge non fa héritier watana wa grande d'esprit pour tenir ba biblio ko na nyoso et ba yambi ba mu ya héritier watana be et l'homme que peut la héritier adano yé akota na katima te na kale héritier kalaka na katima mais le héritier comprendre que a commis responsable ala mikolo adana batebele azo diriger auto comprendre ya omoni que héritier a commis na makambo azo préparer atala na avenir na ye akolinga te ba rankine moboye inutile barankine we ko casser ba place mususu barankine moboye ko kangele ba porte yango moni ke alinga ta makamune na ndenge na ye muninga tali bien courage beteli maboko yo fingere giche nini ba fingere héritier de grand esprit ba fingere héritier merci na tule kauka merci na batutu ya fali ba comprendre que héritier yo moni que héritier obeta défaite arena obeta corps arena wana ba héritier père d'esprit héritier imbécile héritier moto na tembe tomoni abola do buzoba ya bata mungulu ata makamna ye tomoni sangwa komi na page na tango nde nani mutaki makatu na wakadingi bino bokomi taye nani Israela akomi na page na ata lokote yo yebi teke bango baluka babani compte nanga ya TikTok na page officielle po babike na komo likana leka Eveline na kende vitesse on comprend babani compte pour bango ba visibilité tango wana te lokote ma komi na page na et loko pesa la te ba te belé ba o traité héritier yuma héritier grand esprit héritier noko héritier moi j'aime héritier ata musique na ye alingi ata na kina mutu te batu ndie balinga badiembela kombo héritier ba komo traité héritier ba komo traité kileka yaya héritier continue liste ba leka yaya héritier bon fali pe atalaka leka ya nani ya werati fali leka jile bon héritier kota leka ya fali te etala ngo ndule c'est nini babenga baleka yaya héritier ba komi leka yaya na ndenga fote ndekwa yaya héritier ko ndekwa yaya okafwa héritier nani ndekwa yaya babi héritier teki wenge héritier teki wenge te 12 wenge déjà na minute wenge déjà fali na TVT non héritier akosalera na côté est-ce que fali akokumisa héritier na TV ya moko leader na bango na côté na Belgique côté à Lipanda ataka longa fali point ya ba ni makamona fali akati kovoya kata kova bimilo waki tingi de bovin on te comprend fallait la pembe à la pembe fallait la qui quelqu'un na ba que le bon occasion de coloise on te comprend héritier la makambu na ye héritier grand esprit peta wera tot peta papa chéri héritier mémoire ne poto muta tout na kaena ndenge ba musique atandete atala makambu ndenge na ye toi décider na ye akumika oyo muninga fali pupa otala bino to bolinga bobudika fali pona nini bo mitema mabe boluko échec amboka oyo tika mboka ndeni jeto fali atete na musique ya Congo totoki ka pala pipi yo pala pipi yo pipi yo pala musique mo local ka ya mboka mais fali bazali la miga de règles bana on a de France ayo lele to aigle qui tanje bana na nabi bali pas bazana mboko to ma nini mitiki nino beti de générique
gigo ya kamba bango kangi bango ale loko aloba baba ale loko te amulizwa ekenda wa nakumika ona lo yenge nanga mope na komaki lizwa bat ibwa bat katal yani kinia yani kinia akotsa bena hiver na South Africa mutakota hiver na 4 biso tolia te yani kinia batu lola ba lipata ba mbongo na jobu millionnaire ale kinga ba millionnaire na kata ba jobu ba gucci pamala mokili mbongo ozo comprendre j'ai lango bien mais président ya babi héritier teki wo héritier tembele za kaka héritier na tuko tembele omo tuko nenda boye ndenge wera lobaki héritier yoko tika eveli intégré veut que yo za dernier fils a wingi héritier na continue wana babi wera perdre ouais bakomo comme ça non héritier même akomisi na muta quartier latin quartier latin fallait que leader ya quartier latin leader quartier latin yebi te que fallait na quartier latin bonga Kofi Olomide mwazali Kofi Olomide achacho Kegaba chatu malelika Kegwana to fallait ya changer musique ya Kofi obole ebite alinga bongo tendeni fallait changer musique alinga ni bongo tengo ya koteka mwa otati rumba na komotala yo lokola télévision onjembo wana falide ya ben aya peti quartier la tête pecho de picho aliaka mbebo pecha choko wana kima fali lelo loba toki de picho to pichu ali ani pichu comprenez la président vous qui dit bakopara baona fali te lelo quartier latin lelo comment que bakomi image ya quartier latin que fali Kofi était grand mais il a travaillé avec grand aujourd'hui les grands de fallait dépasser grand de Kofi Olomide Kofi linga bongo te Kofi da problème abi mutu o bako comparer face ya komi ko même école lo ba panja matanga Kofi bandule ne komi bon ba otala mpiaka moko parce que le guide a gâté na rien grand Paris bon ça piaka anniversaire quartier latin 39 ans et kaini on s'en pire année yo ka fallait gâter maman na tout babenga ngo trou de Berne ezala na kacha océan Atlantique océan Pacifique edinisa ba avion trou au fallait tika na quartier latin trou de Omerbeyoun trou de Omerbeyoun triangle de Omerbeyoun babi richa perde dala tika wata comprendre kabike mutaki ndingu atelemi bien ngape na telema bien et telemi bien atemi bien comme ça fali depuis l'idée fali pas comme héritier ouais babé monsieur ça te fallait ozo comme c'est héritier gelo comme on peut fallait on le cas héritier wata mbota to fallait ka hypocrite bango ba kaka po ba mona ke muzaki nga muzaki ndingu mugaga bo mona ngata photo ka na sule kauka fali kutute kana di badesa to telemi kabe so to ba moni ngana fali to kangi photo mama deuxième date mais ya tezo ko ngasa lo akoka tezo ko lo bida bango ba fu petit tezo ngongolo kitengi ya yebi ma musique te ya weka na petit déjeuner mona ka photo na yo tezo ko ya do voyager ba moni ngote la bi président ya ça lo bena bango pour la ni ba fungole le porte ko wana ya le bibia ba kumiti héritier komi mabe ngato na komo lo ba bien fali na kumiti na komi mabe tuko bolinga te mutu nyoto akumi fali na mboka yo tuko mutu akumi fali na mboka komi mabe na ba manda ba koma mabe na waze kwa koma ga mabe na bendo son
N'a pas pour faire la monique. Oh, bah, si tu es to kemba na ba génération wana. Na me ma ba poto mabe. Tanga na muto Evelina mema la musique ya Congo kemba ta poto. Ba poto ba Grèce. Ba me do lu shengela. On comprend. Kuna ga to ba monique makamuna ko molinga fungwama. Au perdre, au état d'esprit, il fallait que kunate, fallite. Fallait ngo atalaka ennemi ya bana mboka ou bien fallait atalaka moko ya drapeau na biso. Pourquoi tolinga to cha fali écart? OK, fali ndel guide ya musique. Ya ona yemba njembo. Na leki takatangu nanga nakokumita Veline. Na leki takatangu nanga nakofinga wata. Na leki takatangu nanga nakofinga fali. Njoka na mikotaki nazalaki nde tuble. Oh. Njoka na mikotaki nazalaki nde avute. Tellement présent. Kasho ninyo ngai nakotaki te. Boloko ninyo ngai nakotaki te. Kofinga ninyo ngai nafinga te. Anga muzaki ndingwe makambo ebele. On a regretté. Anga muzaki ndingwe makambo ebele. On a regretté. Tangu ngana kutanaki na egle na vinanga. Oh. Tangu ngana kutanaki na egle na vinanga. Oh. Na moni ta defense ebimbeli ngai poata. Bate inga muzaki ndingu tera promotion. Paleta linjela. Oh. Ya musique ya Congo. Moko kwakota kobeta te defense. Toki falite. Ah. Wabiloko zoya. Yanga kominanga ya fali epupa langa. Bawa yo kaka bango na fali pupa na bango. Ebele egle na biso sule ka ukae. Wabi logo zoya. Yangwane Richard Sakibo. Richard Sakibo. Papa avato natali mwenyewe. Yo na une question. Yo mutu kuna baba. Babi mwana ba adoptaki. Dezela la tunda na question. Mwana ba adoptaki. Dezela la tunda yo question. Yo mutu aki. Oyi sa bitoti faire mtabando tinda otire. Bo balugi lisusu boendeni umutu bando tinda bando tire kaye. Yaona lobi. Mwana ba adoptaki. Ayeba kiteke papa na bango tanga koli babi ke papa no yeyo. Maman balugi le papa no. Ah papa yo tinda ngande mtimbo ba papa na ngai. Elo wa mwana bébé kala dondo ba ke bébé ali ka fufu na 9 mois 10 mois. Le bébé 3 mois lia ba di hein. Tika Musique na minute eza pas fali. Tangu ngana kutanaki na egle na vinanga. Donc après nga bien que ba bi. Avato. Mais to ba to ke balugi boemba mo. Ye biteke tasu. Moïse akola na Égypte. Yemba pharaon. Yemba peso ma. Ayi biteke bana Israël nde bandeko na ye. Ba wayo ba lo bana Israël. To egle tuka bandeko nde ba wayo. Maman balu fait le mutando. Egreta linjela. Ya musique ya Congo. Moto moko tako beta ta de France. Ce qu'il fallait te. On comprend. Fallait pour pande maître ya musique ya Congo. Na ya biso ke jamini na musique ya Congo. Ko comparer ka fallait na mutu te. Ngala de communicateur. Natali mutu oyo. Natali mutu promotion. Le ministère belé et évolué te pour nini promotion ministère exacté ba ministre belé ba ye banate pour nini communication dans le ministère exacté ba bon ma gouvernement nous qui ndingo que communicateur de la République certifié to beti ngana au de France un mois plein quand ngana awa Ikaela boya kumita anaya kwa mura. Bango tu anaya ngana biso ba wayo ba beta anaya. Makambo kilate. Nye. Egla komine opulta skitu moto na ibaleka. Bango ne ba rêver. Bango ne ba zo rêver. Na minute musique ekende loa vitesse. Mais olobaki a polobaki
likambo to mon héritier pas to moliango likambo il y a 1 million oui ah bien il t'a qui plus et puis ça kanda tu vois aussi qu'il y a 1 million ce qu'il faut pas ça fallait pour vraiment pas c'est plus que 1 million azo mériter un pour drapeau mboka héritier pas bête concert wana oh na tête de France Wata Robeta. Oh. Wata Robeta tête de France. En tête date naïe moko. Robeta BM. Et range moi français. BM. Et français. Héritier. Non présent. Après ça héritier t'a invité. Invité a fallu héritier Rebo. Boutique moi ça bateau. Moi tanan. Moi yango ba ta kofi ba. Moi tanan. Babi batu nyonso bakabona kana batu fali azwaka bango. Oh. Nanini? Hein? Rebo akabwana na Rebo ye morabini abini bwe atebwe ache tozani. Rebo yemba. Rebo est la tête de France même sur la liste qui est bimi. Rebo DJ Virit. DJ Abdul. Papa Berry. Poisson Mobutu. Bamokobe. Dadju. Gims. Youssoufa. Davido. R. Kelly. À la prison. Abimi. Ngalo ba pamba te janvier yo que makambo R. Kelly. Aïe maman ça défend. Ça défend. Maman nangaye. Love me. Je t'aime. Oh. I love you. Donc, biso to lever makambo minene et ate que te luka la salle, te luka Angela Grace, ba luka tête na téléphone côté ba stade o mawa. Na minute faut ba beta faut stade. Te ba bala ba stade. Ya. Bana ba date na bango. Ege likolo moko. Bobi bombe bébé prita. Ege likolo moko. Na bisio batulo ba maître trésor mayamba. Na kati ya kolezi directeur chief fraud. Mama Fifi Machuka. Mboka mobimba ba soutenir. Fali Poupa na héritier na Mouje Kindingo. Ba maître Samuel Mbemba Kabuya. Mutano bundela lelo makambo vanda ba droits humains. On comprend. Maître Samuel Mbemba. Maître Samuel Mbemba. Ye wana ministre ya droits humains. Ye kabunda que lelo génétique va reconnaître en Afrique. On comprend. Et tu d'ampi. Kisa Botembe. Azo finga mapola. Kisa Botembe. Batikao. Batone kelesi Doudou Fwamba. Ministre finance. Papa Mouzitu. Nganga Mimanjo. Nganga Sima Palais. Nganga Sima Palais. Ministre économie. Ndunda Simandaku. Simandaku. On comprend. Et tu d'ampi Boussol. Ministre général. Batu tout namboka derrière Fali Poupa. Au moins Mister Riché, Richa komi mabe, baba lingaka Richa loba te. Yo mona temo wata obete so émission te. Kaya Richa. Richa tu wa yo loba. Te akokum sa Fali bongo te. Bongo te. Richa lobi ne vérité. Richa telemi bien. Esprit wenge, atemi bien. Ngabe na telemi bien. Na atemi mabe. Herveline na telemi mabe. Atemi bien. Peranquetele. Atemi ne brisé. Richa ka makambo mona obete makambo minene. Richa ba concert bat ba rotonda. Moi je suis là marketeur de la République. Et Tidian Picho Bousso ebisi na Kilingomba et ça na ngo lokote le roi Kilingomba. Na boaki le roi Zwali. Ya ona boaki Kilingomba et ça na ngo lokote. Rapporte Banancele. Na bien. Na lobi au Sam Lopez. Télémi bien. Oui. Il sait pas télémi bien. Na musique ya Congo. Moto mokoto akobeta stade de France soki egrete linjela ya musique ya Congo. On comprend. Et Richard lobi très bien. Ngana félicité. Bango kuna bacha ba date. Bato basal. Kalo ekokana stade de France za
ezate makambo esili koyelaka ngai tuna émission na kombo na bango te c'est fini à partir d'aujourd'hui 2027 wap oh you regi Virginie que oh 2027 Virginie Nganga Virginie Nganga Virginie Nganga oyeba ta Nganga oh Virginie Nganga Virginie Nganga ndeni kati yo ngokoche na makambo azate azali oyo azala nini oh nani depuis moi moi banda makambo na ki journaliste azala nini oh azala Virginie Nganga ye communicateur affaire makasi bongo communicateur makasi bana ba communicateur oh bana ba communicateur te communicateur faut la prita ba di yo vraiment ba keno boye ba lever yo ba mona ke muto azota msala. Mais il y a Bobet en 2027. 2027, il fallait que bête dans paradis. Il fallait après que tu aies d'autres dans la stade. Encore bête stade dans l'Amérique pour la Coupe du Monde. Alors, il y a la Coupe d'Afrique. Ça, il y a la Coupe d'Afrique. Parce que la Coupe du Monde. À quelle Coupe du Monde, au moins, il fallait un film. Le 14 juin. Au moins, le côté mou. Jour anniversaire. Oui. Fallait avoir la makambu na yé. Oyo mokili mona eza accepté. Le batute kana komba fali. Ah. Bilamba batutu balata na zandu ya fali. Oh. Yaso. Fallait de marque avec image. Yo mo pe Richard to luka créer marque na yé. Atelema moto na temba mema batu poto na ndenge akabela ba metane ba voiture akabela batu moto na tembe donc azala na likambo mutu te Richard éviter ba polémique tant valeur ba polémique mo bete ya kodiembela ka kombo mutu te sotali bien Richard pe a tumbola ne Herveline te ka ba onde ba lukela Richard makamo wata lekieti wata beta le stade de Matira JB bango tout na podium biso pe totawana il y a une prison non prison pour beta mona mbato zano ego wana ba mikanda te na poto ya bien yo ba kangi yo un fois papa so beti mwana ba boyo akoka problème familial omoni Hervé kota zalango Hervé to be kota makambo ne bato famille ne ba ko molanda yo nyota la moni omoni Oni la ndenge ndenge bele omo bala ndenge bele etika le ndenge moko ya ne kati pesa Marisol surveiller ça présent musée Marisol surveiller ça présent yé lobaka ndenge loba Marisol surveiller ça Junior Malaïsa le mystérieux. Junior Malaïsa le mystérieux, bambota trop. Mystérieux. Mouta Chatel Mbemba. Chatel Mbemba Kapu. Junior Malaïsa le mystérieux, la PC est beauté. Merci, président de la Souka. Oui, ici, ma fan na onini. Au Bawado Banangare Benji, président, enfin. Président Yo Bawado Banga, c'est ça, c'est ça. Président aussi, c'est Dali Kambango. Te ngai, Moussaki Ndingu Nalinga, Justice Mboka. Ah ouais. Justice Bengi Singana, t'as toujours présent. On se comprend. Na kendaki na se présenter na tana likambute muzeki ndingu yeyo benja zawana à tout moment ne to sali mission lelo to ça sur na week-end. Ouais, tout ça sur na week-end. Ko biso to lobi ka ba. Biso to lobi sa ba. Dès ba oloba. J'ai chaud. Allez tu watch. Ba demo ba tout. Babi muzeki ndingu mikayo na benji elobi saka ba. Oh, bala la pongite. Bala la pongite poto ah on est total ni te décortiquer bango bazora ba plan bato ba plan pundelungu donc ba motato na foude jeudi travel le corps de la carte motato na petit mon cœur mon jambe mon bras takashu de cœur takaslof ndoya donc ba motato ndoya na kachop na petit sumbote na bana ya Congo mobimba na ba diaspora bobomba bilamba pona fali bolata te na bonane bonane atuwa bolata te bobomba bilamba pona kosaka fali bonjour na bilamba bolata ma ça peut comme jamais
Alors, président musique ndungu. Bato batombi bilamba otiki bilamba etombami parfait etombami bakar bana balati ça des fois toana so la parfait ya makasi donc wario to la parfait wario to la parfait ba wario banda depuis na to wana Saint-Denis si kuna suka dina kati mitoma directeur d'état de France Saint-Denis métro Saint-Denis Patrick Beckham lay. Oui, l'œil du chef. L'œil du maître, auteur d'un album, Histoire, deuxième volume, où s'est produit le 6, dans même ligne hôtel, ils ont la présentation album, il y a album Mobimba. Alors, il y a c'est pas non, quand on a pas la forme de la papier, Patrick Beckham depuis Abima, il y a bandara pas la coste. Pas la coste, pas le fabricage. Donc, à la peine à Bayolo. Il y a la peine. Beckham Njamba Pambola yo makamune ke liboso parce que linga trop jours respect na mikolo donc on a que on sera toujours béni poto bat balinga yo Beckham donc ba bonne chance. Merci beaucoup Lay donc le grand caméraman Richard Tessa Richard Tessa filma yetu toujours na moni grand Jogo Karime Jogo Mbote Jogo Junior Kabananga Okosha na moni pe Jogo na biso nani Ouachaka babitro na ya pembe mwana vie américaine nani Bolingi Jogo Bolingi Jonathan Bolingi na moni Christelle Bolingi na moni pe Mayele Jogo Mayele ba Jogo aliopa na moni pe gardien na bito ya tikana longala ba peanachi na moni pe Pasi na Fayulu na moni pe na gardien Dimitri donc na coach abika Mundele pas Didier Moudimou le génie blanc ministre coupe du monde amemaki kombo ya Léopard po atala elongo promotion na Barcelone na Real na Paris po mboke koma na avance na makambo ya foot merci na Didier Boudimbu génie blanc moteto na petit président de la République Fati Beton mukwato mbolo mbotato motema mama Denis na petit mbote na Mémé match, Mémé national. Donc, il m'a trop. Ok, tu as déjà Koufana. Merci beaucoup. Merci, la Jonathan Balot. Merci, Kodamboka. Yaouli Moussa, du Kodamboka. Tungaba Namboka Congo. Le vieil innocent. La vieille innocent. Merci beaucoup. Merci, la Richard Tessa. Merci beaucoup. Merci, la Jonathan Balot, mon petit. Merci beaucoup, tout à Talibiso. Je vous aime énormément, la Liga Abino Mingi. Ceux qui nous ont prêté du son encore vite, écoutez prochainement, on a invité Moussoussou. Merci à vous. Bye. À la prochaine. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.